original. Et bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, na bande kolanga yonso o ba landa vidéo nanga ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo amemeli bino recette mo boye bokama bolobi o mama Bijou. Biso toyebi yo na maba olamba, toyebi obeta masolo comme kolakisa biso susu ba recette ya modèle nini. Donc mama Bijou d'Or na prometaki bino na lobi ke bo s'abonner massivement na chaîne nanga parce que bozwa ba secret ebele. Na olakisa bino comment mutu akoki kolongola baride na elongi na ye na olakisa bino comment mutu akoki koevite baride eya na elongi na ye epuis na olakisa bino comment mutu akoki kobikondisa oubien kolongola bagraisse oyo eza na nzoto na ye. Mama Bijou d'Or na se préparer mpo na olakisa bino recette moko boye lelo malgré ba recette ça ebele lelo na olakisa bino modèle o comme ça na olakisa bino modèle o donc il faut ko changeaka parce que koki kozala omeli osaleli recette nga nazo sala lelo a sala moni zo simba te il faut ko changer mususu o na kolakisa recette nga o nga nazo lakisa lelo na batu o ba belaka estomac donc il faut vraiment ko sala avant vraiment o mela yango oyebi ke olie na yo bien nde oye ko mela J.O. nga la kola que ça komela yango libumu vite te parce que ekoya ko causer yo un jour problème na estomac ou bien na mutu nyo surtout donc il faut lia penza olie na yo bien avant o la lande o meli vers ya J.O. nga na ola kisabino lelo. Donc mama Bijou quand est dans le baka mama Bijou abeta masolo mama Bijou la ba publicité mama Bijou a ça la information mama Bijou a ça la recette mama Bijou c'est quoi comme la sabino ba recette pona ko garder nzoto et puis pona kolongola ba ridi lelo ezali pona ko garder nzoto parce que munene ezali malade munene ezali santé te ba minene ni ekoma ko bimela batu ba malade ebeli surtout ba graisse oyo ekangama na libumu eza ko memela batu ba malade. Donc mutu il faut zala na ba graisse te parce que ngai naza na moment mususu mona na ye munene na moment mususu na kondi sepe kokonda ngo bandi ko leka mo na tiki donc na sala kaka bongo ndenge mama Bijou na yebisa ki bino na olakisa bino secret na ngai. Lelo mama Bijou na recette na nga na préparer lelo pona ko longola ba graisse ya libumu. Mama Bijou na se préparer awa na concombre. Concombre na mutu no soto yebi na ye concombre. Concombre na nga eza ya mobimba te parce que ça ki concombre mo pe munene. Concombre na nga na zui demi concombre. Na sukoli concombre na nga bien. Kati ye na lingi na tia esko na mixeur. Na zui concombre na nga otia na mixeur. Mama Bijou na zui de aïe na nga. Na te aïe na nga. Mama Bijou a lobi secret à moi si il faut ka koyeba ndeni ya ko garder taille na yo nzoto na yo parce que ezala ba mutu mususu abotama na ye munene moya ko juger ezate mais il faut toujours ka ko se contrôler. Il faut ka ko se contrôler ko se priver na babilo côté il faut osala kenaya aussi si na ko lia obakise lo mo oyo ekoki ko débarrasser na ba graisse nyo surtout que graisse evanda na nzoto il faut pe ko kozala na habitude de mela mingi mai ya moto mai ya piote mai ya frigo te mai ya moto penza oyo zwika na kazie omeli pe il faut kozala na habitude de mela mingi biloko ya moto neti ba te donc au mona ki oui on va nous en a problème na ba graisse te o ezali tangawisi nanga nasina kataki bien na kata lisusu pona olakisa bino ki nazwi tangawisi na sukoli na longoli ba poso na kati ye mike tangawisi nanga yango yo quantité ya tangawisi bon na ko olakisa bino modèle nini nga nazwi li tangawisi nanga parce que nazo se préparer na mai nanga ya bouteille mobimba ya mai o nga na kosalela jus nanga mai ya normal tangawisi nanga yango yo donc mesure eza moi
eza mwa ebele ezaki mwa 3 tangawisi minene yango na kati yango yo na kozwa tangawisi nanga nazwi tangawisi nanga natie na mixeur. Après mama bijou na kozwa ndambu ya mai ka mai nanga oyo ndambu mai oyo yango na kotia na mixeur nanga pona na mixer yango. Après na laxi bino ndenge nini ekobima le reste ya mai oyo nde nakobakisa yango na recette nazosala. Nalingi na mixeur nanga nafungoli d'abord mai natie mai le reste na bombi na ko ajouter après. Non ça la moi stop muke pona makelele après na ozongisa vidéo nanga. Na sisi bandeko langa kande la yebisaki bino na konika na niki biloko langa na katikati ya mixeur. Donc na niki tangawisi na niki concombre na tie ndambwa na tie 2 mbuma nanga ya ai na kati. Bino mo boyebi ke tangawisi eza bien na nzoto ezo traiter ba malade ebele. Concombre pe lisusu eza kana rôle nango eza bien na nzoto traitaka ba malade ebele. Tang nani ai na biso lisusu eza vraiment conseillé ya kolia yango eza ko traiter ba malade ebele. Donc biloko nyonso surtout misatu na tie awa eza biloko mo balubaka ezali gezunt eza bien na nzoto ya mutu. Il faut ko salelaka yango. Donc biloko langa on azo préparer yango pona ko silisa ba graisse o eza la biso na ba libumu. Donc il faut ba graisse elongwa. C'est ça maman bijou abi ça sert à rien aucune chirurgie ko kata banzoto. Donc yebelaka nde nini o banda ko soko sala na sport c'est bien soko sala na sport te yeba nde eloko yeba nde nini ya kolia na yo olie oyebele onini ko landisa likolo pona neutraliser ba graisse nyo surtout oyo evandaka na nzoto surtout pona biso ya tout sala sport te il faut ko sala attention na biloko tozolia soko lieba biloko ya graisse ebele yeba nde nini ya koboma yango après. C'est ça. Et voilà maman bijou. Le long nazo la kisabino recette nanga yako longola ba graisse na libumu. Na niki concombre nanga, na niki ai nanga, na niki lisusu tangawisi nangai. Na niki yango siko nazo tiango na nzungu. Na fungoli moto nanga na kozwa biloko nanga nyonso to na niki na kota yango na moto ezui moto makasi et puis na tiki après na eko na kokoki kotika yango même journée mobimba otiki yango evandi après oye ko rincer yango pona kozwa jus oyo ekobima na kati parce que jus oyo ekobima na kati yango wana nde to kobanda komela yango chaque poutou après repas osilisi kolia osisi ko grillonter nde omeli jus avant mutu alala. Donc c'est ça. Et ça va tout sous bazala makasi ko melango na tongo mais nga penza na conseil à mutu il faut ko melango après repas parce que soko melango na tongo osali musala pamba parce que tango kolia olie pondu olie nini oké kolala ba graisse wana evanda yo na libumu. Donc c'est mieux ko melango avant olala osilisi kolia après omeli verre na yo moko ya jus o nga nazo sala. Donc c'est ça maman bijou. Nazwi biloko longanya surtout na niki na tiango awa na tiango na nzungu siko mama bijou na rozwa mai nanga pona lobi na rosalela bouteille au mobimba ya mai donc ezali na 1 litre et demi bouteille nanga mai. Ma bijou a lié côté que l'autre on va récupérer tout. C'est bon. En tout cas, bon mes recettes oyo, ezaka pona ba mama te, ezapa pona ba papa parce que donc munene ezaka graisse ya libumu ezaka pona mama te ba papa mususu pe bazala munene il faut koyeba ko se soigner parce que tant la graisse est en train d'être en nzoto ezomema ba malade ebele.
ekoede yo na kolongola ba graisse, ekoede yo pe na kokitisa ba poids. Donc nga la sala bongo soki na bandi na moni ki na bandi kokonda mingi mona tiki na tiki na o babenga ki doser na doser parce que soko lanja ngo penza o koma miss o kauka penza. Donc c'est mieux oye baka kwa soko lingi kokonda yo okosala ngo tout un mois. Mais soko lingi ka pona ko perdre ba graisse ya libumu okosala ngo sali yango tamsumo une semaine au féminin. Une semaine au féminin yo. Donc au sala ngo bongo mona yo mo ke oui libumu na yo penza eko kita et puis les autres aider na ba malade ebele. Donc c'est ça. Maman Bijou quand on na lobaki bo s'abonner na chaîne nga kwa vous allez vraiment jamais dessus bo ndozo ba recette ebele net isiko Maman Bijou a memeli bino recette na ye ya koma ya kolongola ba graisse na libumu. Kolongola ba graisse na libumu. Maman Bijou laxi bino d'abord méthode ya liboso yango yo. Après jour mususu na laxa bino lisusu méthode mususu. Recette na ngai sukite ndenge na niki concombre tangawisi na ai na tiango la moto esuki boete na kozwa citron na ko mélanger. Citron na ngai ezalaki 3 citrons. Ezalaki 3 citrons na kati mike na sukoli citron bien parce que nazo sala ngo na ba poso. Na sukoli citron na ngai bien na kati ye ngayo na citron. Na tibo yebi ki citron eza la vitamine C, citron eza bien na nzoto moto. Na citron na nga na tie na katikati ya recette na nga. Et puis na fini ki don na kotika ye et tokata pendant moi 1 heure du temps et toki mingi après na okanga na poussier pembeni na tiki asila moto. Soka asili moto nde na kozwa na relaxa bino nde nini na koki kosala pona kolongola ba graine kotika jus. Jus wana oyo kotika la yango na sikoyo il faut komela yango par jour verre moko ya jus na yo oyo comme poko ko bomba ngo na congélateur. Ndenge na yebisa bino ke ma ya pio eza mabe na nzoto mais oyo eza déjà travaillé na ba citron na banini donc ata otiango na frigo eza na problème te. Okoki ko bomba ye na frigo osisi bouteille na yo oyo so pendant 3 jours osali lisusu pendant 1 semaine. En tout cas mutu soko meki yango ozala vraiment jamais dessus pour pesa Maman Bijou. Merci. Na lingi ba commentaire na bino na kati vidéo na nga après na ozongela bino pona olakisa bino comment jinanga ebimi. Merci beaucoup. Merci. Ok bandeko na nga kana ndenge na yebisaki bino ke soki biloko na nga etoki na olakisa bino ndenge nini na kobimisa jus na kati ya recette na biso ya lelo oyo kolongola ba graisse na libumu. Donc Maman Bijou na tokisi citron na nga na si 30 à 45 minutes. Recette na nga etoki penza makasi. On a tiki avandi mwa muke malgré moi moto ezali kaka mais na lingina la kisabino ndenge nini jus nanga ekobina. Nazui bol langa obe gobelet nanga oyo nazo préparer jus nanga parce que tango ko tango na kotsai na ozongisa ye na mulangi et puis na tie nanga ye na frigo. Maman Bijou na bandi kotia jus nanga na kati ya gobelet nanga na passoire parce que ba biloko wana ba graine wana na kobwaka nanga yango nga na za besoin ka ya fiske ya mai oyo kobima awa. Bon Maman Bijou na bandi ko fina boye pona na zala sûr que jus nanga ebimi nyonso. Na ba citron wana nyonso tu na kotisi na kati naza ko fina ye pona ebimisa jus nyonso tu ezalaki na kati. Maman Bijou alobi bomoni jus nanga yango yo jus Maman Bijou akomela lelo avant na lala
jus nanga yango déjà avant nalala nayebi ke oui ata siko na lie nanga modèle nyonso tout avant nalala la jus vert nanga ya jus na meli donc biloko tout ba graisse nyonso tout nga na liaki ekolongwa bomoni ke nalingi kolakisa même elongité parce que nasina komi na teni ya kolala etikala moke nalala yango nalobi ke avant nalala il faut na mela jus nanga oyo mpona kende kolala. Quand maman déjà le baka vous s'abonner vraiment massivement la chaîne nanga bozala vraiment jamais dessus maman bijou alinga bino mingi ba nombre ya abonnement emata jina ngezala no moto ba nombre ya abonnement emata boye maka a vidéo nanga et puis botira ba commentaire lo maman bijou zo luka ngwana bo makarate na ko partager ba vidéo nanga. Donc vidéo à maman bijou il faut qu'on partage yango il faut que ça ba commentaire donc il faut ba nombre pe abonnement et mata pe ça maman bijou ba courage nazo pesa ka mbote makasi mbote mingi plutôt ta ba ndeko nanga nyonso ska bazali donc famille mosi bijou mosi alinga bino mingi na pesi les sous mbote na ba copine nanga bisika surtout bazali na pesi mbote na meje na pesi mbote na Majoli na Belgique na pesi mbote na Magui na pesi mbote ya bijou la blanche na Congo na pesi mbote lisusu na mami Zaina quoi bon na pesi mbote na ba mama nanga nyonso tout ba mama nanga ya Orem mama Claudine mama Bernadette na zongi na Berka na moni mama Yvette na moni mama Glaciana na Quadrate en tout cas mama bijou alobi bo partager ba vidéo na ye bo manquete na ko emaka ba page na ba émission nanga et puis bo tiaka commentaire ndenge zawana nyonso tu eza na osilisa ona ozwa penza ta kamola nyonso tu baloba na lingala pona ba jus tout ebima donc na lingi bino mingi prochaine vidéo bozala ka brancher bo s'abonner pona bozwa ka ba vidéo na ngai mama na biso Marceline na Colonne mama Jeannette na Colonne vraiment mama bijou alobi toza biso surtout ensemble jus na ngai yangoyo. Donc, nous sommes tous les petits câlins dans la boye après, so esili moto na kotia yango na mulali nanga pour garder yango na frigo. Vraiment na lingi bino mingi bo s'abonner massivement la chaîne Maman Bijou vous allez jamais dessus. Maman Bijou a salé bino jus pour na longola ba graisse na liboum. Merci beaucoup, à la prochaine.